maman nangai. Nazabia, bon yo ndeni bana nda. Nisaki na nzambe ezali peza bien, nzamba zobate. Vraiment nzamba bate na malamu. Soki yete nani. Maman tokimela lisusu ati kozala sina esika okimela te. Asuna place okimela te donc epa nzambe kaka nzambe nde azala ekimeli ya solo. Mabi maman nanga, est-ce que osaki information teke na temple mwa organisation moko ezosalema kuna ya kafu déjà donc na journée ya les 25 oza courant te? Bon te lelo pasteur abana lobela communiquant mais na la mpena malamu te exécution le journée. Donc eza ndeke les 25 mai donc na tempéré famille la grâce. Ils ont organisé journée de louange et d'adoration. Donc, et bénissez Batunion, surtout au Babandaka, à la carte à Féland. Aux Alamouzan à Temple, aux Alana, bon, Batata Péréwi, Bango Baza invité dans mon Colombo, Bato Babandaka na Toukou, Baza invité, Bato Babandaka na province en Oza. Donc, bon, ce qui est exemple, au Sambel na groupe wana Sambel na kuna te neti ba catholique ba protestant n'importe quelle religion balendo kende na bango bango penza en tout cas invitation na bango ba lancer ngo pona mutu nyonso ba lancer invitation na pona mutu nyonso osala moto sambela na catholique ezala osambela na kimbangiste ezala ba o batu ya témoin de Jéhovah osala osam moto oyo ya nini ya bato ya Branham te donc ba bengisi penza mutu nyonso invitation pende sami pona mutu nyonso donc on dit encore que porter du Saint-Esprit Monique n'a pas poussé pour la invitation na lelo kende na akoki koyanga ye donc porte penza eza ouvert mpona motu nyonso mama na ngai eza penza polele mpona motu nyonso toki oyo alingi koya mokolo wana koadore na koloue nzambe na bamama famille la grâce donc en tout cas za le bienvenu vraiment mpe église yango mpe nayeba yango te na place eza temple mpe nayebi yango mingi te vraiment mokolo yango mpenza ifale mpenza nasala letunga mpe nakende nzambe asungaka mpe en tout cas eza na tempere bapesaki na invitation nzela na mekana kotala soki bakomi adresse bon awa namoni bakomi adresse te na invitation oyo mais dis-moi eza na tempere donc soko oza na besoin vraiment ya kokende en tout cas okokota na contact ka na mama na biso kombo na ye mama Annie Raphaël mama Annie Raphaël donc soki kaka vraiment okoti na contact na ye akoyeba ndenge ya mama famille moko ya kitoko nayebi so nzambe apambola mama famille moko kitoko donc mama papa bana bango nyonso basalelaka nzambe na ya mokie kutu mama lelo ndenge bayebi na église tika nayebi se ezalaki nde likambo mpenza donc tozosentir mpenza te ezalaki vraiment bien bazoyemba na douceur nyonso na kimia nyonso mais ozokake banzembo ezoperce mitema donc ezoperce ezokota basi exemple ya malamu mama na ngai basi exemple ya malamu bayebi na église kuna posa kotobasisa koyemba te oyebi basilisi nga nalobiki bakontinue na bango mpenza bakati miziki moyen te mpenza donc eza mpenza donc somo oyo nini malgré epoli mwa ndambo ezwi mwa mai mais likambo te mpenza invitation mpenza yango oyo donc nayebi so mpenza famille oyo eyembi mpenza kito bayebi koyemba bayebi mpenza koyemba bazokumisa nzambe ozosentir vraiment nzambe na place avandi nzambe mpenza azoyoka mpenza esenga famille exemple na bango ndenge bibelobi ndenge Josué alobaka bi moi et ma maison nous servirons l'éternel nde bango mpenza ndako mobimba papa mama bana bazosalela mokolo nde esengola nde ezalika ya mokie wana ndenge azoyemba azobina non
félicitations kitoko nzambe makasi azosala baosala makasi mama akontinue kosala mpe na mabota na biso nyonso tolanda exemple ya famille tolanda exemple ya famille wana eza famille moko modèle mpenza famille moko nzambe apambola mpenza donc en tout cas eza vraiment kitoko mingi mama nanga mais est-ce que oza au courant ke na kati ya nini yango mpe namoni bainvité mpe bandeko mosusu na journée de louange yango donc awa namoni papa na biso Cephas papa na biso Cephas epa aza invité papa Cephas ozalaka na ye na nini awa na Helsinki je pense oza au courant oyebi ye non nayebi ye ye pa yembaka kitoko en tout cas mokolo yango donc ye mpe mpenza mpe nazomona na papa Abed papa Obed frère Obed donc frère na biso oye ote mpenza ya piano aza fin ye mpenza kote piano aza fin mpenza abetaka piano bialo ye nde mpenza mokolo wana mpenza akoningisela biso mpenza eloko wana mpena malamu mpenza tomoni mpe babengisi mpe ndeko John donc frère John mpe akozala frère John yeyo ye pa kozala mpenza frère John akozala tomoni mpe groupe Messi mpe yembaka kitoko osolanda bango groupe Messi ebetaka vraiment kitoko donc bango mpe bakoanime biso na mokolo wana kitoko ndenge ba maison d'adoration mpe ndenge baningisaka talakaka moyen te c'est ça la famille en tout cas nous sommes une famille chrétienne il faut tozalaka ke non soki bandeko basala eloko donc po biso nyonso tosoutenaka yango donc toloba te nga lokwa nasambelaka na nga kuna te makambo wana etali ngai te bondeko oyo tokovivre na lola mama na nga je pense que faut tobanda ovivre yango déjà awa po tobanda da bondeko wana awa na se po soki awa tovivre malamu te nde na lola tokovivre malamu donc yango eloko mpenza ntuka bandeko nyonso bazwa yango mpenza en cœur famille grâce vraiment eza koorganiser journée de louange et d'adoration en tout cas mokolo wana mpenza en tout cas nakozanga te merci mama nakozanga te nzambe asungaka na mokolo wana azanga te ya mpe ya mokolo ozanga te eza mpe ya mokolo mpenza en tout cas ifo kozala mpenza kozala mpenza mpo nzambe na biso mokolo wana mpenza atombwama na louange pe nzambe mpe akolobela ebele kuna c'est ça ebele kolobela kuna ya nzambe antuka eza mpenza kitoko mingi frère na biso mpe Félix ye motu naasa kobeta guitare mo deja na foto deja aza deya na guitare na ye donc ye motu lindanda abeta deya lindanda daudi abeta lindanda mokolo yango donc ezala bien na groupe mpe ya tempere donc na tempere kuna donc se groupe mosu ezalaka kuna donc groupe wana mpe nabosani nzema en tout cas c'est ça kitoko mpenza eya kitoko donc Ferland pour Christ donc bana nzambe bisika nyonso oyo bozali awa na kati ya Ferland oyo bake invitation oyo ezoconcerne bino nyonso donc biso nyonso toza concerne na kati ya invitation oyo ezala ovandaka na Turku ezala ovandaka na leparati koma kosusuni bakoma na ivaskila ezala ovandaka na Kotka oyo ovandaka na Helsinki motavanta ya Helsinki ya Espo donc moto nyonso tu aza vraiment invité donc soki tant mpenza epesameli yo kobanda na ndako te nde okumisa nzambe omona bandeko mpenza ekosala mpenza bien mama nanga bongo osala mwa bato quelque personne okoki koinvite na kati ya journée yango ya journée de louange osala mwa bato okoki kobengisa bazangi te pesa ntango bakombo na bango bayoka ta bakolanda biso bayoka bazangi te mama Rebeka aza wana vraiment mama Rebeka aza wana mpenza soki nabeteli ye lisolo oyo mpenza
mpenza nakozala mpena na courage motive po vraiment mama Hélène tobongama po tokende mama Rebeka azali donc bato bazali bakozwama mpe ebele bazali kopesa kosaka bamessage ndenge ezalaka moyen te mpenza tuka tobengisi bato nyonso mama Arlette ya Olivier donc tobengisi yo vraiment na journée wana mpenza kozanga te mpenza présence na yo ekozala mpenza kitoko mingi ser na biso mama donc mwasi ya papa Bukusu tobengisi yo présence na yo mpenza ekozala kitoko mingi mama nono mwasi ya papa Christian donc tobengisi yo vraiment kozanga te na journée de louange oyo présence na yo mpenza ekozala mpenza kitoko mingi en tout cas nabengisi mpena bandeko nyonso tu mama Nelly nabengisi yo vraiment en tout cas présence na yo ekozala mpenza kitoko mingi boza mpenza le bienvenu na kati ya journée de louange et d'adoration oyo ekosalema na kati na Tampere donc okotika contact na famille la grâce bakoyeba ndenge nini bakoki kolakisa yo esika nini oyo milulu wana ekoyebaka kosalema donc boza mpenza le bienvenu mama nango oza na bandeko kopesa mbote okoki kopesa mbote abaki to clôturer nini na biso oyo en tout cas bandeko nyonso na kati ya mokolo topesi bino bambote mingi baza na kati ya mokolo oyo mpenza baza na corps ya Christ bino nyonso bambote na bino mingi mpenza tolinga bino mingi basali na nzambe bambote bisika bino nyonso tu bozali basali na nzambe nyonso oyo basalelaka nzambe awa na kati na Finlande na ndenge ya bosolo nzambe apambola bino bisika bozali en tout cas eloko oyo bozwa yango vraiment en cœur eza ya moko ya ndeko na bino oyo azosalisa yango en tout cas si c'est possible vraiment ya kosala même baannonce na kati na baeglise oyo bozali vraiment kosala mpenza baannonce mpona kolibere mpenza bato mpenza ke bakende kokumisa nzambe parce que nous sommes une famille bana na nzambe toyebaka yango ke nous sommes une famille l'union fait la force l'union aussi fait la force c'est ça donc soki kuna tokovanda na kati ya table moko lelo daya tobanda koyekola ndenge mpe ya kovanda deja awa na se ndenge ya kovanda deja ensemble ya kozala na bomoko tozala na bolingo na kati na biso donc bomoko ezala donc vraiment en tout cas tozala mpenza na bolingo mpenza ya solosolo nzambe akosepela leloko wana mpe satan akoyoka soni mais soki na kati na biso bakoyinana eza bakokabwana ezali oyebi ke satan azosepela satan akobeta maboko ntango azomona yebana na nzambe bango moko baza boye akosepela mais biso tolingi te satan asepela tolingi ete nzambe azwa lokumu ezonga nde epai na nzambe alors mpo lokumu ezonga epai na nzambe yango fo tozalaka ke ntango eloko moko esalemi ndeko asalisi likambo toyeba kosoutenir yango la main dans la main c'est ça totie loboko parce que ntango victoire ezopesama eza na ngambo na biso elongo ezozala mais ntango oyo aza kuna échec soki eza sata azobeta maboko alobi atala bango kutu baza na bolingo te alors toluka kopesa vraiment tokolinga te sata abeta maboko tokolinga ete lokumu ezongela nzambe amen en tout cas nzambe apambola bino totiki bino bozanga te na journée ya le 25 mai na 13h na 13h na Tampere en tout cas tozala ebele mpona lokumu na nzambe mokolo wana mpenza yaka na esprit ya adoration yaka déjà donc se préparer déjà à l'intérieur mibomisa ke ntango ozoya yeba déjà ke nazokende nde mpona koadore nzambe na nga nazokende mpona kokumisa nzambe na nga alors na kati na louange nde na adoration balobi ke gloire na nzambe ekitaka que Dieu vous bénisse bisika bino nyonso bozali on est toujours ensemble victoire toujours en Jésus-Christ.